Bien, merci chers amis internautes. Nous poursuivons cette tranche d'animation, plateau spécial, présentation de vœux. Sur ce plateau, nous avons et nous saluons la présence de Maman Gabrielle. Maman Tumba Tumba. Joyeux Noël, meilleur vœu. Merci, pareillement. Maman Gabrielle, Lelo, comment Néné Tebungi, Gabrielle Ebungi, et comme Maman Tumba Tumba. Tumba Tumba de Makambo. Na Bellevue TV, appel ya Ndekonayo, le qui na Bellevue TV, pour na Lelo tournage été, pour na gratification. Alors malobani no koza nango pour na nombreux fanatiques Oyo, parce que durant 2022 aki année à Covid-19. Vraiment. Et puis ozo umelanga linga boete. Kosenga question ba umba. Bon, si olobani na Ndekonao. Na loba boena Ndekonanga Bellevue, en tout cas nzamba pambola parce que oya sali oyo ba TFZ belé oyo sali ba 3 ans lokola ye, musu pesa ba 4 ba 5 ans. Vous comprenez? Mais tala oyo azo sala. Ezamba liboso pété chaque année à sala yango. Vous comprenez? Au troisième saison chaque année à Salarang parce que TV ne sali 3 ans. Troisième saison pe yango azo sala kaka makambo à Salara oyo. Vraiment nzamba pambola ye. Ko kanza boninga na moi loso kanza boninga na moi soso moi enveloppe en tout cas vraiment eloko moko nzamba linga rango parce que emso mutu mso azaki na passe emso mutu mso azaki na vraiment akoka kukoloba te. Mais l'air azuka ka appel à se soulager. Tant bana na ba lié, tant bazolo ba merci Seigneur. Ezokende wapi? Lipambola ezo ya pa Bellevue. Vous comprenez? Nzamba pambola ye, nzamba sunga ye makamne kende liboso, c'est bazaki 100 000 abonnés ba comme 300 000 et kende liboso vraiment. Alors na ba fanatique na yo message no kozana. Message na ngai eza na pesi ba fanatique na ngai so mbote. Pe na lingi bino mingi. Na lingi bino mingi. Botala nanu ndeto 2020 to bundi nango bandeko nanga to bundi na 2020. To bundi makasi. Mais nzamba lola alongisi biso na bino tolongwa na distraction bino kutu to biso na bino na poto biso kutu awate mais bino na poto tolongwa na distraction to sambela yokati ba oba kufi ba l'équipe no na nini ba l'équipe so ne longo mokote ba musu ba kufi belé ba wa sutu na poto no soka ko so na muto soka ka wa makata muta covid ba okinae donc baleki biso ne lokote to bondela nzambe to longola ba futilité to longola makambo ezanga tina makambo belé to longola te to kota mbula sika to kota pena makambo sika ozana ba kwa mutu senga bolimbis neti nga na sengi bolimbis na bato surtout ona nyokola ki na 2020 lokola sunjata na sengi bolimbisi ndeko nanga Diane Makila na sengi bolimbisi na sengi tout le monde bolimbisi ona surtout kansela kinga mabe na ya solo yo na ya mabe na ya malamu na oyo bayaki kokosela nga makambo na oyo balobaki vérité na ba oyo surtout nyonso tu na sengi bango bolimbisi balimbisa ngai 2021 oyo tozokota eza 2000 eza année moko ya malamu eza année moko kitoko tokota ngo na propre tolongola maposo surtout mabe tobwaka tokota na makambo ya kitoko oyo nzamba bombeli biso na 2021 le kwato nyokwami na 2020 papa na ndimike na 2021 seke makambo malonge kozala alors ba dédicace na Yesu Masia. Ba dédicace na yo. Maman Bizi Mondele, maman Force tranquille. Aïe. Na pesi ombote belé. Roli Matuta na pesi ombote sikozali. Karine Manessa na pesi ombote. Aminata Jafari la grande dame na pesi ombote. Maman Nene Panzo na kata France na pesi ombote mingi sikozali. Na pesi mbote na bandeko na nga nyonso. Bonne année. Bonne année. Voilà. Rien à commenter, rien à dire. Rien à dire. TVZ Radio T. Vous avez vu, c'est ça cause à la chrétienne. C'est ça cause à la Moussambeli. Gabrielle n'est pas telle que vous la voyez à la télé. Ngai o na yebiye kotala libanda ya TV. Azandenge bomo la na TVT. Auti ko bango awa bandeko nyonso oyo asalaki mabe durant cette année 2020. Asengi bolimbisi notamment na ndeko Sundiata malheureusement auto kende asengi bolimbisi na mama Diana loko azalaki awa et Diana a réagi mbala moko azongi na plateau na biso. Diana, un petit mot par rapport à cet acte là. Ah oui, non, ebsaka ba fanatique na biso oyo bokoma bandeko na biso oyo bolingaka biso
par rapport ya nyonso tout oyo elekaki na oyo ezoleka pour le moment bato nyonso tout oyo basilikaki bato nyonso tout oyo basepelaki te en ce moment bolimbisa tozonga ndenge tozalaki tobosana nyonso to elekaki c'est la famille. Donc ata na bafamille biologique na biso tobebana na bandeko na biso basani mpe tutanaka basani yango mo mpe tutanaka nango epasukaka mpe donc voilà eza mambo ebeleka na bafamille na biso tolekisa yango mpe na tele te ya mabe kutu koleka kutu oyo neti oyo Gabi asalaki donc bolimbisa biso nao baka teke bolimbisa ye bolimbisa biso nyonso tozonga nde tozalaki bolinga biso ndenge bolingaka biso on est ensemble bonne année. Voilà, rien à commenter. En tout cas, merci beaucoup. Naïf personnellement, ezali acte on a CP nango banana banaki tranche d'animation. Vraiment, vraiment. Et loko ba benga réconciliation, même nzamba lola CP la nango. Donc pour ça ba grande dame et en tout cas to respecter abno mingi. Bonjour. Sinon la patrona. La patrona. Bakonja TV bangoyo. Soki botala ka TV po baye bango TV. Bato banda TV. Yeyo. Voilà. C'est ça l'ambiance, c'est ça l'ambiance. C'est ça l'ambiance. C'est ça l'ambiance. TV, il m'a donné la poule, il m'a donné la riz, il m'a donné la haricot, il m'a donné la Voilà, en tout cas, je disais, acte Oyo et c'est Pelsinga Mingi. Vous avez prouvé aux yeux de tous nos fanatiques Oyo Vexaki, dira 2020 que vous êtes mature. En tout cas, na combo d'artistes Nyonso, Oyo, n'engé fini auto sala na plateau na biso. 2020 to sali ba fanatique na biso. Pasi mingi tosengi bolimbisi na bino nyonso tosengi bolimbisi vraiment bolimbisa biso akiodo asalaki tosengi peka bolimbisi. Voilà donc acte wana oyo maman Gabi to sala pona Diana to sepeli mingi balaxi qui baza vraiment mati comme je disais vous allez que ça va dédicace na oui na dopeta dédicace na ngai Diana en tout cas on l'a déjà voilà la pesi mbote na trésor souverain na pesi mbote na na nani na mama Blandini Koma motema papa Blaise Okito na pesi mbote na Nadia Marlène qui na mvudi motema